pona ba prophétie tala couple ya papa na biso ils vont ndenge kota ki mbilinga cause ya prophétie mais malheureusement comme mobala azalaki vigilant atikaki mwasi na ye te akontinue kosoutenir mwasi na ye na bapriere malgré envoûtement ekotaki mais nzambe oyo adelivaka ayebi kodelivre. Mama Olga bonjour peuple ya nzambe ezoyoka yo expliquer likambo nini oyo nyonso tu eleki na peuple ya nzambe yoka yo bazoyoka bazali partagez le message bien aimé. Mais bonjour à tous. Bien. Problème au ndenge nga na vandi 6 ans donc mais envoûtement mususu nayebi donc je sais pas comment expliquer mais j'ai mal parce que en fait Jansi nzambe akoki kosala makambo ya salite réponse na ye azongisa papa il faut pas azongisa ye nini oyo azongisa vidéo ndenge papa il faut azosala vidéo mpo na ye mais pas parce que na aidé je suis donc je et le côté c'est la vidéo oyo nga mona parce que na victime na yo prophète Jansi. Voilà. Donc moi ce que je suis choqué parce que les prophètes Jansi en tant que prophète il fallait pas aïe le blanc prophétie. Oui, c'est réalisé des salamités. C'est le prophète Jansi qui m'a dit les prophéties. Voilà. Nga na couple na papa ils vont ma problème na biso c'est normal tout dans problème. Mais et vous avez quelque chose à boire à partir d'aujourd'hui on a un problème. On ça pour parce que on a ébissé mon moutou ou prophète ou pasteur au banga parce que éviter éviter la batute. En tout cas bandiko libisanga na comme banga ko ba problème nga pas prophète ou pasteur parce que au prophète Jean-Charles Salinga franchement et puis singa mayeli. Voilà. Donc moi na mi pesa qui je suis confus parce que azala ki nanu musela nzambe. Aki musela nzambe ngai bandaki nini prophète Jean-Charles pour sa connaissance et bandaki ke na photo na Facebook na moni ke ah prophète et si moi tini ngana tunaye prophète Boni ah bonjour ma chère on esprit de moi et bandaki beaucoup de son ngana a commencé comme ça la relation ah bonjour ma chère na moi photo na fana sambela pona yo on est mort ah prophète ko banga bande kuna pangi parce que ah prophète il me dit des choses qu'on dit raconte na prophète entier qui ngana na n'a pas problème vraiment il y a toujours pas problème na ko fala qui mettait dans ban na éviter franchement trop de problèmes dans ban ils vont je me disais mais nga na sali ni problème les autres wapi c'est pas les problèmes en fait yangwana na moi qui non ba muka kana vina na sowana ye ba muko ya pesi nga oh un esprit de mort OK d'accord on va prier à juste 2 semaines pas prier pour nanga à consulter ngala mona na libine prophète Jansi mbani nga awa wa almoso wana yo moni ndenge alors nga te yo foti kampani na yo nga mona oyebisa yo qu'est-ce que tu vas faire moi je dis OK y a pas de souci qui bongo donc après to solo naye nga donc papa il voit alvoir prophète Jansi que non alors qui m'a Yvon na téléphone Yvon benga na WhatsApp alors qui m'a c'est comme qui m'a papa Yvon je peux comprendre pourquoi papa Yvon maintenant oui aïe c'est la prophétie elle ouais moi na 5 ans
Moi, on a béni 5 ans. À cause de la grâce, c'est pour bénir. Moi, on a béni 5 ans. À deux balles, on a la pote, moi, ma difficulté, moi, mais elle dit que je suis comme ça, grâce à comment le bas. Avec moi, on a le moi, on a béni. Moi, je suis aux anaïs, na béni le bot naïe 5 ans. Professeur, on a bon. Aïe, la prophétie coûte même, nous, on a naï, José, na Angola, Aza, Salam Abe, Bouébona Keba. Poutou, n'a même pas la fin de l'Ibambongo, parce qu'il faut que j'achète pas ça que non, nous, on a vu en Angola, attention, surtout de préciser un bongo, pas finir sur les Tanama. Nous, on a cousin en Angola, après, préciser un bon parce que pour que j'achète à boire parce qu'il y a eu là que non, cousin d'ailleurs, à ce qu'on se précise un bon d'ailleurs, à vous, la finance d'ailleurs, beauté la macam, pour préciser. D'accord, vous panga. D'accord, vous panga. Et pendant qu'ils vont professer l'imiona. Après, et puis non, les zawana, aïe, ne pas sur nayo, ou là vous savez n'a. Là, bataille c'est que non, peut j'en sais, aïe c'est que non on a vous savez n'a, que ils vont pas la vie n'a té, ils vont sur la fin d'ailleurs c'est la mabé, ils vont ça si je vous dis c'est ce qui s'est passé, ndenge na bon blanc le côté, ba on va profil là. Je ouvre mon cœur parce que je suis déçu, j'ai mal au cœur, n'a bien dit. Voilà. N'a pas dans mon thème parce que je me suis fait confiance à un homme de Dieu, soi-disant, prophète Jansi. Prophète Jansi, franchement, je suis déçu de toi. Tu es venu me détruire, tu m'as dit des faux prophéties, tu es vraiment méchant. Donc, quand tu me dis que non, Olga, il ne faut pas parler de moi, qui n'a pas une relation, qui n'a pas de donc, on a déjà, n'a compris que non, j'avais affaire à un méchant, un monstre. Je suis désolé de dire ça, mais je me fais du mal. J'ai 6 enfants. Par professeur Limaki, les prophètes Jansi lui-même m'a dit que non, il va n'avoir sa vie naïe, je ne vois pas n'angaï, famille ne faut pas y bangaï, il m'a dit des choses comme ça. Donc, on m'a dit que non, on va le prophète. Yo, ça sûr, on n'a pas d'andak awa, comme ok, il est un bon ok, on va naïe au souffrir. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Après, il y a un peu la non, mais ce qu'on y a, comme mais parce qu'il y a oh, il m'a tellement saoulé, tellement parlé. Tingal ne lance la vidéo parce que c'est trop. Mais pour qui se prend? Hein? Déjà, il m'a ridiculisé, il m'a menti. Maintenant, il va pas continuer à mettre mes photos. Hein? On a bien la médiatique, on a ils vont d'accord. Et puis, ils vont par rapport à quoi? Parce que j'ai reçu des numéros, des voice par rapport à mon mari. Alors, après, sinon, non, là, pour faire tout ça, est-ce qu'on va aller? Mais hier, c'est à partir de là que je dis gentil, très gentil. On a la ligne à tout qui est la seule musique dans la awa. Na chambre, la bonne bonne, na 4 moi conseil que moi ya moi ko d'ailleurs, pour faire la yo tout ça, atini ba mbongo, pour ya photo, tout ça ba démarche, tout ça que na mairie, ça ba même on comment on dit ça invitation. La mairie. Donc, il parlait des projets, donc il m'a tellement rassuré que non, il ne faut pas là. Mais et donc, on a beaucoup de bizarre, ce qu'on a compris, on n'a pas ces belé, on a Facebook belé, on a l'espoir, quand je disais, mais on a il faut continuer, on a une photo dans Facebook, ok, il y a photo, il y a photo, alors que ma campagne, c'est vraiment un escroc, un voleur, un thème. Il faut que tu es méchant. Il faut que tu comme un parce que tu as trop fait. C'est trop. Parce que je ne peux pas. Parce que il m'a expliqué de l'argent. À un moment donné, il y a fait l'église. On peut dire à mon petit peu. Bambon a joie, bambon, on a papier en goba. Alingaraté ba western na komo na ye akena la western na mukomba mutu pas se faire remarquer ba western yango
akindela na nonga na tuba mo na kombo ya mutomo so ya banengola mbongo mbongo chacha nganga pona sali boye aussi prier ngai pardon faut aider le ministère tout ça hein vraiment boye bakambalo bazo wangana il faut se mettre ma photo na la voice na celle qui ba voice na to celle wana publié wana c'est lui qui m'a envoyé il m'a dit que non yo bazo finga yo papa na mbana ndako kuna faut c'est la voice pour oriser mbana yo Dieu m'attend parler c'est lui qui m'a envoyé de faire ça les voice là on a finga ils vont wana j'ai dit des mensonges, j'étais tellement envoûté. Là, il y a qui me battent, il y a qui ils vont. Donc, les Canadiens qui vont se rater, comment dire, la lampe a dit je sais pas. Donc, si c'est pour n'aille pas, mais je sais pas où je dois emporter, qu'est-ce qui m'a pris, les autres petits. Les autres, c'est la marque parce que c'était un profit. Voilà, et il y a un problème avec Nango, et il y a qui n'ont pas de vendre, la prière, parce que c'est combatif, parmi les propriétés. Il y a un bambou kaka, il y a encore ça qui n'a pas. C'est là il faut un prophète. Tu comprends, on a fait un bang mon père n'a pas vu dans le pays. Ils vont. Non, mais ce prophète a dit que non, il n'y a pas la vie de la que non, il est un homme violent, à Pécaillot, à Okomayo, tout ça, pour tout le monde qui a la Nyama. Moi je regarde parce que tout le monde a la France n'a pas assommé franchement parce qu'il est trop méchant maman parce que il n'a jamais humilié dessus et en face dans la zone il m'a dit des promesses. La sœur Sandra qui la défend là. À Yemo, j'ai acheté à la Sandra qui a du mal à écrire. À quoi tu as raté? Mais il m'a dit les choses disons. On a dit Sandra Yemo Kuna. Oh, tu as un ban raté. Mais à Yemo, pourquoi elle a défendu j'en sais. Ça, à mon aller à 10 000 €. 10 000 €. Banazami va 7 000 € à qui m'a partout. Avant la Suisse, nous nous coûtons. Nous n'avons pas à la team. Il y a un photo, mais la moitié a été occupée. Gentil, tu vas trouver Bambongo et à Kolia. Asina Mouga Blanc Kolia. Mouga Bilamba. Alors, on a des frères. On a mon laté. Avant, dans ma campagne, on a mis 5 € loyer. Gentil, tu m'attends. Yo, mon tobo, ben, on a dans ma campagne. Tout à loyer 1500 €, on a 10 paix. Hein? Aux gens des 10 on a qui doit payer. Banda, ngas na non, plus au devoir. Pour faire gentil. Bon, on dit en va payer nos sali, va maman payer, va frère. Est-ce que c'est normal ça? Tu oses prendre ma photo pour m'insulter? On est là, il faut quitter à cause de toi. On peut pas d'angaï, on le fait, il y a un bon pas de rapport, il y a une manangaï. Du coup, et quand on allait coucher, moi, on doit se remettre à ma chance, on doit faire sa vie, parce qu'on s'en occupe maintenant. Si la combo d'angaï, on a mis sous terre, laisse ma vie tranquille. Il faut la vendre maintenant. C'est comme ça. Donc les nobles viennent pour ça parce que nous avons un acquis. Bambo, on peut les nobles qui sont dans le stocké Gambo. Tu m'as suffi de l'argent. Ils n'ont jamais à lobby, tout ça. Nous avons à part les 5 mois, on va pas y voir à la qui est beaucoup. La sundola qui est. N'a pas chancy. Ma vidéo, ma nino, déjà du matin, 3h du matin, moi je l'ai confirmé. Ma pasteur, celui la pasteur, attends 10. Ah, moi je l'ai biseau. Ah, cacher la biseau. Donc pas là-haut. Il passe au moins passer dans ma téléphone. Moi je n'ai pas la photo. J'assis. Les gens j'assis. Parce que yo nous avons le client. On a mon pas dans la team. On dit toujours que ba mo na boy na. On dit que boy maté. Et si maté, ba mo na boy. Oh pour ma c'est na boy. Tu es un escroc. Il est un escroc. J'en suis un escroc. Ah, mon Dieu, il est méchant. Ah, tu peux la détruire une gaïque. Non. Il y a un procès à mon bimasso, au bimasso, mais la terre. Pour ça, mais parce qu'il y a un jamban d'ailleurs. Et là, ma bonne, pas. J'en suis là, sur le sang, mais là. On peut y aller pour les consambles à terre. Il y a comme ça, un bon, un bon, on a fait la bouille. On fait l'église. On fait la 19. On fait la bilamba. On fait la bouille. Ah, il y a luxe. Il n'y a rien du tout. Alors, je fais une année, on monte là,
La fête, c'est il y a oui, je suis là, c'est pas trop. Alors, bon, ah, surtout, tout là. Mon appui, bon, tout à dire, assez de mon église est active. Bah, là, avec l'église est active. Ah, dans la fête, tout la photo, aussi na batu, au publier. Ouais, parce que l'église n'a pas publié tout le monde. Bah, bon, est-ce qu'on a aller? Bah, mino, on a salé, bah, mino. Bah, bon, belé. Hein? À terre, l'église, ça m'a salé, hein? Emmanuel Lumbu kuna bengani kuna akina ka kote baba tu so ye gens 6 ans bitungu o fait on sait ba fia kuna o ngai zangi na maloba. Allô? Mama zoyoka na su bien te. Moyembi na kolo. Mama zoyoka na su bien te. Ayoka na su bien te. Ouais, siko ayokani. Ah, t'as voulu. Il m'a envoyé. A tu n'es pas na finga Yvonne na bavoy suwana. Oui. Ya zo le baba badanga ba mbona kindi na komba mkumsusu. Ba je na ya misala ba ba kombo. Asala kombo na ite ka komba ba tina ba kusuwa ba tina kuma mtu akezo mbongo na mtu wana. Ba je na ya wala. Otinda ba komba mtu tindila ba nino ba nino na kombo na tanga kombo na ite bomba maka. Donc là je crois sur c'est un voleur. Tu connais la mbongo a tindila ki na kombo na ite na. Azo za profeta sola mbali. Aza honnête. Atinda ba mbongo wana. Atinda ba mbongo. O autolia on a celle qui soit petit ça non. Maman Olga, Maman Olga, s'il te plaît, c'est au bito compter de tiba. Na éviter ce boyo kanga bien, boyo kanga hein. Ouais, c'est au bito compter de tiba mbongo, ne so tindeli ba mando ça donner prophète Jean si wale ko ça donner tiba combien à peu près. 1800 euros, peut c'est qu'à 2000. Nazangi maloba mama loba na o continue na o sikoyo balobi yoka papa sikoyo balobi ako continue loba papa ako continue na ekoloba c'est pour cela bomona ye sa ba vidéo akoka koloba te aza mobali na ye te atikala ekozala mobali na ye te les faux pasteurs ou les faux prophètes viennent comment? Donc, il baza la façon au bazo pour nous séduire. Un vrai prophète, moi si azana mobali na katanda kwa zana bana 6. Azana incompréhension ou problème na mobali. Est-ce que yaza suna droit linga moi si wana? Bande ko baza balanda, bande ko baza balanda mission ne pas répondre nga. Quel que soit moi si wana abala officiellement ou pas. Tant qu'Azana katanda kuya libala, aza libanda te. Azana, donc elle est en couple avec son compagnon. Est-ce que lui, le prophète, il peut draguer cette femme? Est-ce que lui, le prophète, il peut demander de l'argent à cette femme? Il m'a tellement envoûté. Alors, il m'a amenacenga pour mbali na yo ngana mbali la vie na yo j'étais dit na mutu mo m'a dit benga zo salé na ba menace na ba opinion yo aux malheureuses et maintenant moi je suis fâché parce que lui il prend mes vidéos il prend ma photo il est comme ça sur Facebook tout le monde voit que non moi c'est ma belle fille mbali one est reposté sur ça qui baza bongote il faut ça la vidéo abra loba sikoyo mama Olga ye asengaka bafoto ipari ke pasteur Jansi asengaka bafoto ya ni otindele bafoto osalele video otindela ye akomaki no mpe na niveau wana otindele mpe bafoto etout po pepe ser moko abengai nga ntango alandaki nga na papa Yvon alobelanga na tuna ntango ndenge asengaka bafoto estce asengaki mpe yo bafoto otindelaki ye ou pas? Moi, je ne vais pas mentir parce que il faut n'afana tranquille na mutu nanga na mutema nanga et puis na sambe na nzambe oya kosekanga sekinga oya kofinga je m'en fous parce que na mito na bozambe c'est Dieu qui me donne tout ce qui me protège c'est tout ngai on a tindela
soutien-gorge ou à assister, soutien-gorge, il n'y a pas de monango. Mais au bout de la il m'a tellement saoulé, insulté na boya nangai, à monango. Bana nzambe nalinga bo réagir ko bo vanda niete bo réagir so boza ba question ko tuna bo koma na ko tuna mama Olga. Non mais mama tolo na se. Mama tolo na se bazana makambu, peut-être bazana makambu retourna te ba comprendre. Na petit exemple na lobi kaka un vrai pasteur ou un vrai prophète. Oyo aye na kati ya couple la bato. Aye po apanza ou aye po ma conseil. Mais ngai na yebisa yo. Voilà, na promettre yo. Je lance un message. La guerre sera longue et très populaire na Bonzambe comme na lobaki samedi dernier. Et puis deuxième chose, deuxième relance que je lance. Na tous les pasteurs congolais bazana Kinshasa. Il faut pas longola garçon oyo ba na lobaki a dans émission na yo. Mais na moni ba pasteur wana bazo réagir té. Na zonga na pasteur qui a 15 ans. Il faut pas maman to lancer au partager pas comme ça message pas pasteur qui a 15 ans. Pasteur Sonic Kaputa. Pasteur Ginta c'est responsable ya ba jeune tout na Congo. Ba kende komona yé garçon oyo. Asali yango kaka pa maman Olga te. Baza e belé. Mais mutu oyo bengisi na émission pour aleka pour loba mingi. Eza mo maman Olga na tikeli pas. Maman Olga loba. Asa lobi nyonso mama Olga nga pena nde naza boye nazangi nanga maloba nazangi likambo londo ko lobi ni siki envoyer bango batindera oui ça t'a envoyé bango pour ba déstabiliser ba couple la batu. Félicitations papa, félicitations continuer na mabondeli wana mama Olga kangama na ilo nga na opeso conseil itake mosali na nzambe kangama na nzambe ba couple belé ba kuteni na ba faux pasteur ya boy ba kuteni na ba situation ya boy mama bakabwani et compréhension côté mobile à gauche moi à gauche mais au moins les personnes là les prophètes ou les pasteurs oye soit disant ko panza couple na ba prophétie na aroba la pe moi c'est en côté mama nzamba lingi yo siko nani neko moko aza mama Monica Meta tuni pona nino yose mobile noté mama Meta ngana na répondre on a pas sa mama Olga mama Meta envoûte mes hein. Quand on parle de Satan yeba ki Satan na ba Jean na ye baza na kata Èvre mutu mususa ko ye pa na yo boye asololi na yo envoûté yo ozoka binde mama Olga lobi ndaku na ye pelaki moto na yebite mama Olga soko za na réponse ozong c'est là mama Monica Meta s'il te plaît. Alobi pourquoi on dit qui mobile noté avant avant kutu ya yebisanga mama tolo na se avant kutu ya yebisangai pour ça lobaki nanga déjà ba prophète moko prophète on a tanga bandi ko loba ba faux prophétie ngana komi ko landa ye po loka liboso loba na eka ke ngana koma nguma ngana za mobile na vite ngana olia ye mama tolo na se aza prophète moko yo kanga na minute ye azo réservé pour na ofinga ye yazo réservé un musu pona obimisa poisa aza prophète mo aza zoba aza liboma ngala le mwasi na ngana enate na le mwasi na ngana 2 ans te na le mwasi na ngana 3 ans te to sali 6 ans na rolia prophète wana aza liboma na baki ngam na longola e prophète ngai nga to ya kota ngote nga pour ça alobela makambo prophétie ma bete pa na me lobi pa na nga na le mwasi na ngana 6 ans na le mwasi na ngana na 1 ans 2 ans 3 ans 4 ans 6 ans na ya rolia 6 ans après au moins ma prophète a fondé bazoya donc ngana ye bango déjà ye moko mtaloba nanga aloba nanga ke prophète moko boy tala le bac non à niveau rendre malheureux ye mutala homme David n'a pas parler parce qu'il y a rendre heureux ya rendre heureux batindeli combien si quoi rendre heureux pourquoi wana foutele nda na poto on ka fanda pa nanga fanda nda nanga elle là pourquoi na foutele nda pourquoi na fouta gaz te pourquoi ba charge électricité nda fouta ngote. C'est ça, c'est qu'il y a comment comprendre Nisu. Ils vont se le battre. Moubalope escroc au prophète, ils continuent toujours au sein de Nini, Bambongo. Balinga Bakienne, il y a une force où on a un dénonçant. Un dénonçant parce qu'il y a mon photo, mais on a déjà un dénonçant depuis quand? Combien de vidéos on a ça? Pourquoi répondre? Le jour prophète en a répondu, beaucoup regretter et comme bongo. Parce que na déjà semaine prochaine depuis semaine dernière na mon kate na Zambie allait pasteur abatu
allez bandimia bato na Zambie $7,000. Naleka une émission naleka vidéo, naleka bino voice. Bientôt na oyamba pe pasteur ango ya Zambie na oyambe en direct. On soit vraiment en ligne ndenge $7,000. Bandimi baso ya tous les jours ba ko tungisa tala ye jansi wana lukutani ka kosi. Oye mtatinda ki prophète, aye mtatinda ki pasteur na Zambie pas que imitation à sa l'église pour ya ko remplacer. Tant à escroquer $7,000 ne aye ko Angola. Angola vandi. Oh ba poisonner azongi kin. So na kin amona na te. Amona na a répondre ngala ba vidéo. Na za pouvoir parce que na vandi na mwasi. Pendant 6 ans na boti na ye. Yazo ya un vrai prophète et le reste ça n'a passé. Tous un ministère, tous kabula sango. Même Bible le bien. Allez partout dans le monde faire les gens les disciples. Et si quand on s'en nzambo moni tesoro dozali, il faut ça ordre. Et si quand moni mituna ezate, il faut pas s'habiller nous. Ya ye abandit comment ça fait mutazana ndakwa libala obanda kolinga ye menga na yebake eza amour mon vrai amour de l'argent et souki ndeni. Wapi yesiko non basi musupe balingi mibali na bango na besi voilà cause ya ba comportement ba c'est à cause de makamba mama to lancer à cause de boy à cause de makambo ça c'est vrai na banda ko balingi so balingo ba mais na condamner bango te ça c'est vrai na condamner bango te ba bêtise mama to le comment ça la mato c'est problème là ah sikoyo na remarqué que yetanga putanga prier pour na ngai na tindila embongo. Na tindila embongo mais siko tanga ba lo bana ke non ngai soko to ko point to ko yani waja mwasi na to boya ni bandoto na yo ona peki po na yo e ba ozonga na remarqué ngo na mato na remarqué que mikolo na la bien te bandoto zongi quand j'en cite ba so langa na ba la bien je faisais plus de mauvais rêves mais maintenant que j'ai décidé que non c'est fini na comment moi na ba attaque bandoto donc ça veut dire ba prière c'est que pendant quel kuta après pendant la ninga solo te parce que avec na nino na ndenge ya ko ça so pending na ndenge na makabasela ka mais comme ça c'est yo prophète à solo prier pendant ngamba ba kushima rezongi tu vois mais avec ça na sana vani na ye ba kushima ya shooter mais ce qui na boy na zona Yvon makabezongi oh siko ozola la sous bien te wana comme mona ozola la sous bien ala sous bien te ba comment makati na babutu pasi ko mabe ko ba cauchemar donc voilà quoi bando te zo sous maman Olga s'il te plaît maman Olga na otolanda voice o sali na Facebook ya papa Yvon olobi ke okomi kola na butu osomona ye azosengo libala na butu azosengo de asalo demande de mariage na butu même pas une semaine oui na loti ka moni ya singa libala oui. Mais alors ndoki ngata na zo loba ta na sali ba vidéo pamba te même ngala mona déjà ça au final nga côté la chambre à côté la chambre maman Sandra P hein a au final na butu donc tokenango ndengwana moi je demande à ba pasteur au balanda biso je suis le frère Moembi Nankolo ba pasteur responsable à ba pasteur au bazana Île-de-France na habité pasteur Jean-Claude Mosengo ou t'en fous maman to lancé aux amis placé tu es l'évangéliste, il faut vidéo au bas comme ça, on n'est pas responsable à pasteur. Bata la baninga la bango ou ba leki na bango bazwa na ministère ba côté des ordres. Au moins frère oh faux prophète au Jean Nzambe. Ezali ngai nde mutu na bimise na poisa parce que Nzambe asali ke tanaye e koki po misala na mabe e monana. Mais asali makamba voilà. Asali ba makamba belé ba Serge tout bazana ba Angleterre ale bango ba 2,000 €. Baser musuto sana bango alingaka panza église ya papa mbuku kako le prophète papa mbuku wana benga ki osusu wana mama pasteur wana évangéliste moko azana na liste d'amina azamina nga kombo na évangéliste Linda il faut mona makamba sala mama Linda na so bomoni potanga commentaire za wana so botali be bomona commentaire ti le tikali makamba sala mama Linda mwana moko azaka na hôpital mama Linda assemblée bango baye batie commentaire yote mto assemblée les abiso mais batika lo sala mwana na prière te basenga kutu mbongo Jansi Nzambi mama tolo na se nazo senga ka eloko mibale na Congo na France ba pasteur ni nango baza ba responsable ya ba pasteur awa na kata France kuna na Congo na France awa tous les fausses églises à Ekanga parce qu'il y a un vrai prophète.
Ticotac. Comme la prophétie, donc, il y a vraiment, tout à l'heure, Asa orgueilleux. donc, il y a les choses qui la poudre à Pino, tu vas dire que la Bible est quand même. Il faut que l'on aille parce que, il y a un pony dans la pote, parce que quand on s'est là, Nino, et le pas nous va être à baseball, on a pampé dans tout notre sommet, là, c'est là, hein, donc, on est aéroport, Nina baseball, il est là-haut. Maman, on doit que prison, Pamba. On doit que prison. Ça fait des fois, oui, non, mais maman, c'est bon à passer, il y a pas, il y a casse, il y a, faut s'aimer, la s'aimer, dans tout ça là après. Bambon, on a, on a attendu à cette église. Bon, tout le monde a parce que on va l'église là. Non, tu n'as sœur Sandra, à côté de la cahier, à tu n'as j'en suis, publication église, no wa piango. Ba chante, ba nino, ba, on va mettre à santé, wa piango. Au moins que non, parce que il fait que mentir. Ba costume n'a pas marché, il y a pas là, oui, je suis côté comme, oh, ni boîte la costume même là, oui, je suis là, c'est quand on a, soit là, tiens, on a fait, on va publier. Il fait que ça. Olga, tu n'es pas 200 €, tu n'es pas 100 €, 1000 €, en plus, maman, tu m'as dit, il y a des billes comme marché, il y a des billes comme magasin, billes comme magasin, il y a des billes à chier, man, en bon côté. Toujours, tu n'es pas bon, ouais, n'a ya boué, n'a balé qui n'est soit balé qui n'est balé qu'on a, avant la campagne, soit du joie, le bin, n'a que non, n'a l'église, la fête à $1,500. Nana, 1,500 $. Nana, chef église, na pasteur. Siko, Jean-Stine dans Mipungu. What église? Siko, maman, Olga, tolinto tout nana en question. Siko, pendant qu'il y a bando bengo ba 2h du matin, wana papa il voit zala wapi. Donc bokabola déjà ba chambre. Donc yo bando la côté mususu. La côté mususu. Mama tolo na se. Toza bana nzambe tango comprendre déjà na kata ndako no Satan koti ko bunda su na nzoto te fo bunda ya molimo ngala kota mabonde na ngana chambre na tikalaki omoni na zwa ba prophétie na ngana ndenge na nga na zwa ba bilano na ngana ndenge na nga nzamba lobaki tika bango azan voûté azana ba emprise ya faux prophète wana jansi ta la place ba osuka papa mbuku basukinga na mabondeli ye mutati bima na chambre tozalaki mama tona nde toleki bona émission na yo nga naza na soni te mama Olga mpe aza na soni te tokomi na ntango moko mabe bato nyonso basala misala mabe bakataka koma nzambe mpo babima omoi na nzela na biso ebele babikisami meme bapaster na Zambie ba 7 000 $ bino boyebaki yango te Serge tout 2 000 € boyebaki yango te papa mbuku boyebaka te ke Jean-Sim Nzambe ya fo alinga panza église na ye baser na biso baza baser Marie boyebaki te azokotika bango mutakala baser wana azana Olga kuta na chance mama Olga aboya parce que azaki ferme abokotika nidité na ye po ya mona ngo mais batu oyo azwa mutakala na bango amona ngo so na édition naza na ser kaka ba frère tosambelaka na bango ata église moko bamisu bazana ba photo ya mitakala ya ba sœur au Jansi azwa bango o batindela pe Jansi et puis omoni sœur wana ka yazo benga yo ka sœur wana ta jité wana o abenga ko ka tuna yo kaka ah maman tona na se papa Yvon le kamukoni oyebi ba vidéo ya mutakala combien Jansi sana na portable na ye azana malade biso to ye eza tangu na biso nzamba sala biso ngolu mama tona se prophète Jean-Stine soit ba proclamer mtakala akinaona na nganda na bar apibila na sango ba bomuni fi wana mtakani ya ngoyo même si Sandra wana mtakana ba muno na kim déjà apibila ala sango ba ba efuna so ba mina masanga ba mina ba ju mtakana na fier on a olia mbongo fort na escoquer Jean-Stine azandoki gaze sabino omoni prophète eza na bato prophète ya faux eza na bato bele ba bombi ba secret na ye biso toko bomba ngo te bana basi bazoko souffrir na poto. Pourquoi lenga 2000 € te? Pourquoi ko kwera pa mwana mwasi? Parce que atali la période où on a une compréhension na biso. Voilà, tant moni maman Olga posé ba question pour na retourna abi ah boye c'est que baza na père spiritualité. Le quoi ba fongol pa nga ah nga pena se skola luka bata boye. Azu marché. Azu marché abandi ko sala ba makamna muzoba OK ngai le plus sage et le plus spirituel. Na vandaki nanga na kote mabonde na hotel. Le to sukiwa. Siko lelo onga na saliba ba vidéo pona e ba voice pona alinga silika. Oh, mais nazala ba ndeko bazana kin parce na linko kenango na musunité. Ndesa kendaki déjà na parquet. Nazotika to corriger spirituellement. Il faut alongwa na ministère azonga frère en Christ. Il n'est pas un prophète.
azoyokisa bandeko ne soni, azoyokisa bino ba mama tolo na se soni, azoyokisa biso ba chantre soni, azoyokisa basi pasi. T'as raison, papa. Eza mami. Raison, nzamba za lokumu, nga na yebi ke message est passé. Ba bien aimé o bazana ligne bo aider biso pona koyeba ko fanza message oyo même bata mokili balobi omoni ndoki belela. Ta o to komi na o to komi na ta suka. To komi na ta suka Bible lobi loko moko te etikala caché. Eloko moko te na mokili ya mabe ko tikala caché nyonso te ko bima na poisa. Nzamba sunga biso na ba faux prophète ba koteli batu na ba couple, ba koteli batu na banda kubana lelo babima banduki na bakongo wana bana ebele bakoma libanda likola ba prophète ba jaro ko prophétiser makambo ba lokuta lelo ba église ebele panzana ba couple ebele panzana nga eloko na osenga nzambe donc nga pena na koma na nga intercesseur na bino na komi na nga intercesseur na bino na lobonde na nzambe pena po na bino parce que bato okutu babenga ntango mosusu ba pasteur ba évangéliste lelo ba couple panzana likola ba prophétie baluki nzambe te prophétie eye baluki nzambe te mwasi no azaka ndoki aza mwasi ya ministère te omona pasteur prophète sadiza soki nani apesi mwasi ne mokongo ya mwasi nanga aza ndoki mobwaboye bato ebele babimini to bandoki lelo baza bandoki te à cause ya de baprophétie comme lokwa baprophétie ya bapasteur oyo tozolobela parce que prophète Jean-Cy Nzambe il y a des prophéties c'est pour ça la Bible il faut examiner. Il y a des prophéties, ça ma prophétesse, ma prophète, il y a solo, banga nzambe, oh bazwa pena munoko nzambe. Oui que moi ça m'étonne à des fois papa. Ça m'étonne parce que un prophète aza munoko ya nzambe. Et là comme mususu ba to ba pesa ba prophétie lokuta ba bossa naka. Un prophète aza munoko ya nzambe. Donc quand tu donnes le message yuti pa nzambe te, c'est comme ozo kosela nzambe makambo. Nanya ngona mokili akokosela nzambe. Mais yango zomona vie na eza bongo mama tolo na se prophète na kati maloba te ngala lingana lancer mais mama Christelle azotuna prophète nani kombo na ye prophète Jean-Cy Nzambi soko beti na Facebook prophète Jean-Cy Nzambi okomona ye soki bamoni invitation na ye na Facebook bayamba te et puis mama tolo lancer nazo lancer message na ba mama bayeba ke asali ba Facebook ebele ba Facebook mususu akimi Facebook ya Jean-Cy Nzambi akena Facebook mona lobelaki samedi na émission na yo Marco Banguli évangéliste Arlette ezaka ye Marco Banguli pe ezaka ye donc basala ba mama basala biso ba mibali to sala attention te da ko linga muninga nga mo mbali te bibliquement parlant c'est interdit naza lesbienne ba mama naza peut-être ba mama nde basala très attention prophète nyonso tuté oyo komona na Facebook azaka muta tuno mutuna ozongisela ye koloba vi na yo mama te pa ya prophète nyonso tu ba prophète ya nzambe baza faux pe baza parmi les faux il y a les vrais parmi les vrais il y a aussi les faux mama tolo to comme na tanga suka nanu kuto moni problème na biso eza mukie problème muso eko yela suba ndeko musuba ozala na eza kuto prendre bonzambe te prendre vigilance te baza na ba risque moko diabolique. Prophète en sortant na kata ba photo ne omona akenda ba enda komati na ba bene ngana zu so moni ngana na télé na zana ba preuve a prophète wana ebele amen mais ye moko azaki mieux placé pour aloba moi lokola moni mama Olga ye moko akozongisa susu ba réponse ité parce que vidéo ozo circuler pour ne longa mama Olga ye moko alobi mama Olga ye mutu atinda ye po afinga nga tokotaka nini tokotaka trouble na ndako ngana nani na Olga ye mutatinde vidéo on est en imparti c'est bima il y a un mois papa mère au moins on a ça droit de réponse siko papa maman mususu aza mère anto atuni alobi etanke mobali yo lobi nini pona makambo. D'accord, merci maman, merci mère Anto na mona yo na en direct na mona yo Zamba Pambola c'est une très belle question. En tout cas, le lobo profiter quand même, mais naza un peu trop fatigué parce que la mine na aussi maman to lassé to katango parce que nazo bimana ba course au sala. Mais na répondre yo par respect par spiritualité na bonzambe très rapidement. Ngai elo na osala. Et tant que na bonzambe na koki koboya mwasi nanga ou na koki kota mwasi nanga mal à l'aise pour na un faux prophète wana Jean-Cy, ça c'est un. Deuxième réponse c'est ali que na yebaki ayepo na ko séduire yendenge Bible loba na Matthieu 24. Missionnaire. Voilà, au contraire que tu maman Anto, au contraire que tu maman Anto abaki si biso susu nguya na kata couple. Abaki si biso susu mayele na kata couple. Akangi si biso susu porte bien. Mais
n'oublions pas eloko moko ke zambe ka mutu alingaki aleka na ndako na biso mpo bandeko mosusu basala nini ye bakoma mpe mayele na nsima mpo bayeba misala na ye mabe. Merci maman Anto biano yango wana. Papa nalingaki na senga moke tokomi na biso na suka na ngai natuna mama Olga conseil nini akopesa bamama apesa bamama conseil parce que ye aveki yango ayebi rizi wana nde ebandako ya akoloba na bamama nini mpo na minute oyo tozoloba eza mpe na bamama ebele baa mpe na baprofesti mosusu kaka ya bagenre wana. Donc soki ye azali seke bamisusu mpe bazali conseil nini mama Olga akoki koloba na bamama nyonso ya monde entier bazoyoka ye. Maintenant, c'est juste que ça fait mal. Mal. Kolela te mama, kolela te, kolela te, kolela te. Nzamba na ngambo na yo kolela te, zo makasi, kolela te mama Olga. A détruire libala no te a détruire te mobali no alingi yo, libala na bino eza bien kolela te. Mobali ya mayele, mama Gina le choses mobali ya mayele. Il fallait pas. Kolela te ma chérie. Maman to na sena bakiselo mususu parce que na émotion na yenga naza un peu fort parce que nzamba simbenga makasi ya. Donc pendant 4 à 5 mois na bundé nango prophète Ezekias Mbugu ba edenga mingi. Maman to na se weko edenga aussi mingi pona ko passer na émission. En tout cas je te remercie beaucoup maman to na se. Mais eloko moko maman to na se ça fait 6 ans avant na mwasi nanga. Ça fait 6 ans avant na mwasi nanga nana sala ba voice boye te. Azalaki envoyé, envoûté et dominé. Na kote la yete, na bomona voice mon côté. Mais na to boti na bana mibale na koki koboya yete parce que na ata l'avenir aba nanga parce que un faux prophète moko koti na zo mama na boka elibanda. Amen. Prophète wana adoba makamba provoquer. Soki na laki mutema kaste na koka bimisa mwasi na ndako na ngaso na zaki. Ebele mibale ba salango baza ba irresponsable bazo boka basi na mo libanda ta ndako eza ya bango. Mais ngana salango te na bunde na ngota etant que na lobete na leki bande ko nga mibali na ko ndima una spiritualité non na ki spiritualité na nga ki mokie mama Olga yo bomoni pembeni na nga to bundani na makambo ngana na sonité pona ko lega na télé mais na sima na biso ebele o babiki o babengi o bazuma yele sermo ka Sephora kacheti ana Belgique muninga na ngaka natangi ko pona c'est pas grave mais ata salaki makamba bete mais alobaki na ratine c'est ma petite sœur hein c'est ma petite sœur ouais na cadre na na maison mère il azaki dans ses awera voilà après aye poto na voilà atuninga lobi nanga oh voilà atuninga lobi nanga oh prophète ngo yeyo ozomona donc akomi ko yeba na misala mabene Serge tout en Angleterre a kosi ka vendre na Paris maman te le ça fait combien des années yo vendre na Paris moi ça fait 16 ans depuis na France. Naïbi pas prophète on a quoi loba papa voilà asaka ba photo moko boye na kosala ba photo moko kala kala c'était un arrogant prophète non ba papa mbuku ba sala tout ba bimisa prophète batia ya vanda zonga frère en Christ ozomona toza besoin ko boma été azande ko mubali atika ndeko escroquer ba femme pote apote a baby si fina bloquer fina et ça la sœur moko to bien. Oui, debi ser mo kampiangu. Tala ser wana nenga freiner vinae. Tala ser wana nenga longolse, nenga détruire na ba mvutima. Ba ser na biso ba mari bazali. Tala nenga kangi ba chance ba. Prophète mo ba va sambele la yo fa senga mbongo. Ba maman, bo sala très attention. Nga rolinga nenga te pona za nga PDT. Babimi kutu déjà dans réseau et kati ngamo na silina maloba so pena mibali nyonso tu ba ozala mayele boyo kwa papa na biso moyembi na kolo teke ba prophète wana ba beta misala na satana wana ba pasteur wana bazoya na banda kwa batu ba ye mona peke mobali azo soutenir ye ta msupe mwasi ba yoka na mobali ne ba soutenir ye ba pasteur alukuta prophète alukuta na 5 ministères ba lukuta ba oya ko détruire ba foyer ba combien de ba foyer et kufil quoi ba faux prophète wana nga bolemba la binonga bolemba nga parce que nga na anti masumu naza pena anti ba faux ba sali na nzambe parce que nga moko pena na uti na buzoba ya salite ya mokili alors na komi osambela nzambe na kolinga ku ba jeter na linga ku tu ba jeter donc so muto ane mission olingo leka appelle moi na koleka na yebike nzamba zo batelanga et puis nzamba zo betelanga nga mokili oya se nga moko pena mayele na pena mobali moko ya mosali ya nzambe ya pasteur ya solo
mobali mosala nzambe oyo agenaka oyo abondelaka nzambe atambolaka na kobanga nzambe alors je ya bapambapamba wana bafaux pasteur bafaux prophète wana kote ebangisanga te so tobi tolanda ngo na ndenge mokili mwana bandali ya tongo ya solo donc okuna kudu eloko moko obangisanga ekolengisanga eza te botika bana na nzambe tranquille laissez partir mon peuple botika bana nzambe tranquille bana nzambe buno mpe bozala vigilant bondela nzambe nzambe alobaka avokende na église moko avokende voluka otala nanu para sekoki kotrompe yo lelo na kati ya Facebook na kati ya baréseaux sociaux bapaster babimi ebele baprofete alokuta bazoya na baprophétie alokuta bapanzi bafamille bapanzi bamabala bapanzi bamabota bato bana bakoma libanda lelo bana bakoma bandoki lelo à cause ya bafaux prophète à cause ya bafaux prophète tala couple lelo na pamboli nzambe komona mobale abina kotia mwasi na nga libanda te soki mama to na sala lekaki abeta lisolo bolinga boye mama to na solo bibongo pona nini ezaki bongo te bomoni mobale alekaki pananga papa ya molimo ya mobali alekaki pananga prophète mbuku alobela makambo wana et puis ye moko siko mwasi aleki ye moko mwasi aleki nga pena naza anti basali na bafaux basali na nzambe naza pena anti bango so baolanda nga bayiba pena keza na dangereuse moko boye aza pena anti bafaux basali na nzambe nga na bato batambolaka bien te na basala nzambe basalela nzambe na lokuta tokangamaka te tokolanaka te ekosimba te même oza pembeni nango oza mwana na nzambe soit disant mwana ya église o mwana ya oyamba yesu soki ndeni soko ozotambola bien te ozobimisa bafui ya molimo mosantu te nga na otokole te ekosimba te parce que nga nauti na buzoba nauti pena na buzoba nauti na masumu nauti na vie moko pena ya dégueulasse lelo na yambi yesu na yo continuer susu buzoba su na bonzambe mais non il faut na tika na nga na mokili na laksa vrai face na nga na tika na nga na mokili na sali vi na nga mais na tiki nyonso tu na mipesi na nzambe ba jeune fille lokola nga baza na nzela bazo sala vie bazo sepela mais nga na mipesi ba respect mo boye papa na sena sala mabe non esimba te soyez branchés connectés cimentés na site na bino ya bana nzambe ya solo tolo na CTV kota na WhatsApp tala ba vidéo kota na pardon na YouTube tala ba vidéo partager aimer kolo yesu akozanga te kopambola biso to pusa musala nzambe liboso bino mo boyoki mama Olga boyoki moyembi na koyo boyoki ndenga alobi partager message que le Seigneur vous bénisse mama Elingo Nzambe apambolo mama Monica Meta biselele nzambe apambola bino ndeko Miralo ma belle nzambe apambola mon grand frère propre nazomona ye kabambi nzambe apambolo Richard kabambi pe nzambe apambola ba bien aimé nyonso tu oyo bazalaki na lini soki kolo Yesu Masia azongi te soki Yesu ayete na ba émission ekolanda to kutana merci je vous aime beaucoup anti basali ya nzambe ngai penzao mwana bandali ya tongo que Dieu vous bénisse merci bye.